Nani kaka Félix Antoine Tshisekedi lokola choix ya ba Congolais. Webi choix ya ba Congolais nyonso lelo esengeli totala yango na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pote wana zali motinda mianzambe boyebi 32 ans ya pouvoir ya maréchal bongo Kabila aye bongo kolongola ye na lozizi abeti coup d'état et 18 ans ya Joseph Kabila bomoni ndenge mboka wana etambolaki lelo batu basosoli makambo oyo Félix asali na pouvoir ya 5 ans mais na 5 ans wana travailler kaka mbula mibale bato bakamwe bongo boyebi kuna akundola ki bongo gratuité et enseignement akundoli bongo projet ya 145 territoires tala lolenge ba immeuble telemi asimbi kuna jeunesse kuna tomoni ba stade oyo nyonso ebungaka bongo telemi omoni ba école oyo batongaka na 1960 65 70 tango Félix Saye alobi kaka gratuité bongo abandi lisusu kotonga na bakisa mwa moke mama Denise atikala kisima te bongo na projet na ye plus forte oyo ezali bongo bongo ezali lingomba na ye plus forte aye na bourse mbula moko bana zomi bake kotanga na ba université yango ndomoni choix ya bato ezali focaliser sur Félix Antoine Tshisekedi. Mais pas bobiyo zolo ba ke Félix asali eloko mais bato balobi asali eloko te nazomona na campagne ya Martin Fayulu azolobela mingi $6 Félix amati $6 eloko akola ezate banzela ezate balakisa biso mutuka na ye kangami na nzela ya Kikwit na koyebisa bandeko nanga ba Congolais boyebiso kona no motozi bokonzi te alobaka oyo tobengaka bongo démagogie ezali nini koloba mabesima mokonzi boyebi Martin Fayulu bongo azali moto oyo avandisa makolo mibale na politiki te ye bongo tomonaki tango bakei bongo na Genève omoni makambo asalaki abeti Félix Lozizi pote yatikala kokamba abima bongo président ya opposition mais tango bayokani na baninga na ye bongo bazalaki na ba Adolphe bazalaki bongo na bandeko mosusu miike balobi mbula mibale na Moïse Katumbi mbula mibale bakobanda bongo kosala bongo changement na suka abeti lisusu baninga na bango Lozizi atikalie moko bandeko es moto wana tokoki pe ko voter c'est que na minute yo zo ba kena ba Congolais nyonso ba voter ka numéro 20 mais na yebisi bino élection bongo tozali na candidat unique oyo azali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bongo papa na kata yote bo Moïse Katumbi bongo bautaki bongo kokundola makambo na ye miike awa bongo na États-Unis boyebi azali bongo zambien place mosusu azali bongo grec place mosusu azali juif ye bongo tobengi ye politicien caméléon ya République démocratique du Congo oyo bongo identité na ye ezali bongo koyebana te mais boye Moïse abandaki koloba mingi oh nga bako disqualifier ngai nga bako tolobaki tocha ye tozali na bitumba ya cage élection oyo Moïse soko ba voter ezakaka ye moko na mwasi na ye mais na comprendre ba candidat bazé belé kwani ni bino bozote mais na Moïse na bosango to ba koma ba candidat muso bazé belé en fait soko moni bazali kolobela bango te eza parce que bazali ko peser te politiquement tango bazali bongo na kilote na kati makambo etali politique to kolobela bango ndenge nini moto azalaki mwa ko peser mwa moke bongo ezalaki Moïse Katumbi et lelo ba Congolais na kokata maloba mwa moke koyebisa ba Congolais
moto oyo akozwa kaka likanisi ya kovote Moïse Katumbi ayebaka bongo famille na ye lakameli mabeti na 4e génération pote boyebi Moïse azali bongo mopaya e bato bakotuna lisusu mama na kati yo te mama mopanzi sango bakotuna me pona nini seni alongolaki Moïse Katumbi te no biso pe tosepelaki na décision seni azwaki Moïse fallait azala wana tosisa ye bongo carrière politique na ye wana bozo use ye te bon te bato ba use ye ba matata baninga na ye bayebi moto bongo azali bongo na incompétence bongo totale metala to lokola matata bongo sima ya Moïse Katumbi mama ata yo moko vraiment bino nyonso balandi ya lisolo ya Congo boyoki ndenge papa Bobi a expliqué donc alobi ke po na ye na minute au candidat mosusu azate ezaka numéro 20 Fachi Beton bito komi na suka est-ce que liloba nini oza nango conseil nini oza nango kopesa bao bakovote na bao bakovote te bao bakovote Fachi na bao bakovote Moïse Katumbi na koyebisa bongo bandeko na nga bakongolais moto oyo akomeka bongo kaka kozwa likanisi koloba nga nalingi kovote Moïse bongo akoloka mela mabe bongo tina 4e génération ye bongo na libota na ye parce que lingi ko livrer bongo mboka na yo epa ya mopaya mais moto akovote bongo Félix akomona bénédiction na miso pote wana azali vraiment oyo nzambe ache pembeni apakoli mafuta na ye pote Congo wana ezwa nzela elamu e nakobakisa eloko moko bongo yebi tata Félix tata bongo ya boti Tshisekedi alobaka mokolo bango bongo bakozwa pouvoir opposition ekosila omoni opposition elimwe pote to comprendre ba incompétent bongo bazalaki ebele na mboka wana. Ok, tokomi na suka balandi ya lisolo ya Congo nakanisi bongo tokokuta na kaka mbala ya sima. Bye bye. Bye.